Bamsu bake sala otobenga Égypte. À cette époque-là, Mindele d'aba kimi biso na katikata forêt équatoriale bake créer Israël. Et en Amérique azate, Europe azate, Asie azate. C'est que tout ça va tenir sur mon kiliba et baete aux arabes musulmans. Vouloir ou pas mosquée au Koufa, au Gologoeba, vraie direction en Zambie, vraie direction en Zambie, zani loko la maman ou abota qui bino ba musulman, azali noir africain comme on a ketua, bino changer comme on a qui arabe, bopesi comme agar, topé agir. Tant mosquée au Koufa, beaucoup zonga, beaucoup yato la sabino sport réalité, il y a combo en Zambie vis-à-vis à bosembo et kopé sa limenia pour na kimia et zanakata monkili, la paix dans le monde dans la paix. Donc, pour nous souki ces alliés, en réalité, nous sommes au batouazali kosala, a wanakata mokili, kotanga mikanda, kosambela, nzambe, misu ya kukanga, kofukama, kolata bachapele, batashibir, ezali contre nzambe. Yamuto wike nzambe aibi biblete, aibi korante. Malgré ba musulman ba aibi korote korenza nzambe, et vous avez dit que les collègues na sende, qu'on a sur la vision Bible, les gens korante à mon amboula, au moins on dengue pola. Mais ce qu'on dit pour nous, et ça pour ça les gens m'amboula pour les colla qui toque. Ça veut dire qu'on reconnaître pour nous, à reconnaître nature nae. Mais à reconnaître mikanda ou anate mikanda les alliés d'écriture, on va créer, par contre mon cours ça veut dire écriture sainte. Mais ce sont des écritures saintes. Pour libéraliser chaque peuple, ça appelle un mukanda nae. Et on dit ce que tu peux dire là, ça veut dire que vouloir ou pas, tu as 444 000 livres. On va enseigner si quoi ma camion sur mon kilpe et qu'on bouleverser réalité enseignement au monde là la biso parce que enseignement monde là les biso d'aller enseignement à classe au va sali première école en 1912. Donc c'est la première école en 1912 ba benga dion école primaire il y a urbanisation c'est là veut dire bango ba lobi que ba kuta biso na vie rurale ba longo biso na réalité ba koti biso na urbanisation. Après, il y a second degré, il y a cycle d'orientation. Oui, bien ici, titre académique, moi je suis docteur, moi je suis professeur, moi je suis président. Mais titre honorifique, ils ont un titre académique. Tu as créé, tu as inventé, tu as inventé, le logo docteur dans Congo. Tu es Afrique Mobimba. Tu as formé dans ça, tu as maté. Tu as maté le Chuba, tu as ici. Mais lorsque tu es dans le Kimbangu, il y a 444 000 livres avec 16 740 000 mémoires. Il y a un monde qui est soki to landi yango, to créer, to inventer, puisque l'homme noir a déjà un projet. Il y a aussi la satellite, il y a un satellite dissous. Puisque nous avons une pollution artificielle, il y a des avions, des usines, il y a des produits au monde qui ont créé, et il y a une confusion dans l'écolo, et puis un embouteillage spatial. Dans l'embouteillage spatial, on a écopé ça, bouleversement total de satellite, il y a on doit dire que comment ça c'est capable d'automatiser ça satellite, un satellite dissous. Et vous en avez 40 millions de chambres télévisées pour contrôler toute étendue de la Terre. Ça veut dire que nous avons sur le monde uranium, nous avons bossa na ngoni. Vous avez posé ça ba bombe, non. Il y a un mec pour la bombe, mais ils ont belé oh tout tout ça na. Donc on veut que à la longue tu repères ça les 54 minéraux où les a existants na kati ya mokili mais tout le monde a que 52 minéraux de mutu et ils ont na kati ya Congo. Donc au moins 52 minéraux par rapport il y a 54 minéraux où ils ont dans toute étendue de la terre. Donc tu joues malin mais pour l'hôtel ça se trouve mondele que lui solo yo beta ki ko sa bana Afrique. Tu peux ko sa bana Congo que Amazonie des ali zamba ya munene koleka bazamba nyonso to ko vérifier makambo nyonso pour na to prouver que c'est le forêt équatoriale de mutu azali munene pe azali na ba contenir mabomba nyonso koleka bazamba nyonso mokili pour que to sali analyse ya ko identifier ba éléphant au bazaka na kati ya forêt équatoriale ba bengo ba éléphant aquatique na ba éléphant baza na Amazonie baza grandeur mon côté puisque forêt équatoriale so tali éléphant na ba ko kata litoi ba to balengo un mois mais il y a Amazonie hein donc tout à la peu ba paramètres là sur malgré ba commentaire to ebi ka bino minele boza dans ba pareil au bosalaki ya mo mo don ba netika ke bino ni mo bande mo kilité to pesa ba contenir bisika biloko nyo se utaki et yaki puisque bino ne boyiba ki ba matériel na biso bokena ngo lelo loko esali ba ne belé noir aye baka suspect azongi sima komo buleka ke non mundele ne mutasali makamnyonso ok mundele mutasali makamnyonso te to ite ko ba bakoko babengaki mundele na verbe être au temps présent je suis tié mais bakoko be ba konjikaki puisque verbe être au temps présent la lingala ba bi nazali nazali bien précis c'est que to lobe pe bakoko na basaki nazali to le banda olandaka mundele te bakoko ba konjikaki basali makamnyonso oyo tozomona lelo ya mo balobaki nul non vit sub sol donc nul non vit sub sol on est là ça biso rien de nouveau
sous le soleil na se amo eloko moko ya sikizate o nyonso to mona ezalaka déjà banda kala malgré ezo changer ba forme ndelelo donc to bika uta kala ba mindele ba comparer ki biso ba noir na ba nyama ba lobi ko biso to uta pa ba makaka tant ba biso to uta pa makaka ba noir ba komi ko tumbuka ba monyo ngi ba bi non muto auta pa makaka te biso peto ba makaka te o makaka bel sa moto te to sambisa mundele na ba ke cour pénal international africain zoya pona okanga mundele ko l'accès que yo loko comparer biso na nyama to che makaka wana to che mutu wana to ta so makaka olamba che mungu wana biloko totation makaka opelisa moto ça veut dire que les alliés ba faux calcul et enseignement ko yaki toujours ko bouleverser biso mutu abuta na makaku te makaku azali makaku mutu azali mutu mais mundele ta mayaki na système on comparer biso na banyama to mona ka bengi biso ba makaka mais to ba silika ki a changer forme esclavagisme à quel moment qu'on a kata l'église na kata l'église siko un jour wane comme on finga ba to les sous que les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, bah, bengi siko, bah, comme on benga, bah, tout ce qu'on a fait avec l'église, bah, brebis perdu la maison d'Israël, et ça toujours un jour, puisque nous t'avons à brebis, nous t'avons à empater, ça va dire péché. Bon, pourquoi le pasteur, tu continues d'abord, tu vas qu'il y a beaucoup là, mais na kata va fermer. Mais tu vas dire qu'on va te rabattre. Mais tu vas dire qu'on va te rabattre, bah, tu vas dire qu'on solo ya, bah, Israël. Ça ne nous concerne pas. Il y a moins des autres freiner mboka. Il y a des gens qui ont été puisque na kwanza mboka bazali toujours entouré na ba pasteur bazo exploiter ba mbongo na ba faux prophétie na makamundenge na ndenge mais et c'est réalisé te tala mboka le roi Congo ba pasteur baza boni o ba ote ya kuna ba musicien chrétien baza boni mais so teli banze munyo su bazo yemba eza na sens mote banze mwanyo su eza moko banze mwanzambe te eza banze mbo ba composer na ba maile na ba puisque ba timbela ki déjà coopération que Combo Yesu soki obino bandi ote yango ozwa mwa libende osomba mituka. Mais ce n'est pas ça notre mission. Biso tena mission lutte contre la pauvreté, tout ça la société universelle, il y a l'homme noir et vous en avez 165 millions de personnes, il y a monde qui assurer vie à africain tout et les cana Valérie à poto. Puisque sur africain nous pas sangant to sel bilanga. To bimisa mbongo e bando futa ba chômeur, to bimisa mbongo e aux encadrement ou pe aux assurance vie na biso. Sans que tout boulaka qui font tika komona kende mokili apoto donc pour on souki ça na pesika mbote na mokili mobima na batinyo suba Hollande ngai premièrement na pesi mbote na leki na ngai mwasi hein akuna na danger toujours na kati ya Maroc monika kipulu hein ma monument de beauté tala place na chakao elle na ngai mwasi donc ba mbote trop ba gros bisous na pesi mbote na koko umba. Hein? Koko Umba, bisiko zali landanga malam. Les seuls artistes qui nous restent au Maroc. Donc babiyo no zali artiste là moko to tikani na kati ya Maroc. Donc l'accent musala na yo. Bimisa ba image et c'est besamité manabiso na ndule pambate nzembu pe elobaka pe pesa ka mateya. Na pesi mote na yimo ko otobenga Nganda Zahir, Nathalie Lama, femme barbée, hein, pièce rare. Babi basi wande fu bazana bango mais so batali ka yo mo Nathalie Lama donc tukuta olobate pour na succès sous na pesi mbote na ba messager to pe ba koko o bazali na mboka Evry kuna Normandie plus ou moins 100 km ya Panama hein tozana kwa na koko kapenda mulandu hein koko kapenda mulandu na koko sunda ba mbota trop nzamba koko na biso akaba biso ya mingi koleka pe abaksela bino obosili kozanga lokumuna etangola pona mokili momandeka bolakisa souci na bino ya ko soutenir te mais ya ko activer otobenga je ya maele ete sangwa nzamba bakoko na biso ekende liboso ça veut dire mapambola nzambe ezongela bino de retour pona ko soutenir bino na makamnyo obozali kosala bonya ya maele bakoko na biso ekitela biso à travers comment nzambe pour mutulenga mazavelela mungu baba nzakomba pe mokili mobimba na pesi mbote na Papa Daniel kuna na mokili Amérique na pesi mbote na Polo na mokili Amérique pe na pesi mbote na bana bilaka nyonso ya mvuluzi kimbangu ndenga lobaki ete ekoya mvuluzi kimbangu na nguya ya nzambe bilembo ya mokili bikomonana mangomba ya mokili ekopanzana ndeko zongela nzamba bakoko na yo kozala wapi ae tango ekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa baponami na ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo
oyo tango tango ekoki, oyo tango tango ekoki, oyo tango ya nzambe akoya kozwa babona minaye, oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo tokoyembela kanzambe ya bomoi yangu ya boya toyembela ye tokokumisa kanzambe boya tokumisa nzambe tango ekoki tokumisa nzambe boya tokumisa ye boyaka baso tokumisa kanzambe ye azali na bomoi ya seko moyaka baso tokumisa kanzambe lokumuna biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso bana Kongo boyaka banso tokumisa kanzamba bakoko na biso ya intangu yenda lukufi intangu yenda lukufi nzambe mukwisa va Kongo mukwisa landa baleka meno ya itangu ya levo vuvudila kimbangu va Kongo tunaimbili la fumu kwa nzambi ya pungu wiza tuimbilako tunabaka moyo vanza wiza tuimbilako tangwe ngangu kabaka moyo wiza tuimbilako wiza dio afumu jena jedinenepe ngei wasola musala salukyo ija inge kunde finama kwa nzambi ya moyo Luzimona niko musala salukianise wenda moyo zibula wasola babomba zimbala wenda moyo zibula wasola babomba zimbala ya itangu yenda lukufi donc topesika mbote mokili mobimba koko bosenge na lukongolo etando na ime base fixe de la frontière quartier Badara iloba nzambe bomwa eseko na bakoko nyoso oto benga koko falanga lingiba koko lunda simbaka yenda kokanisa teke totikiyo tozaka sima tozolamba makambu ndenge loba koko mangongele ete bilenge bakoya pona kochambelela kali koona mesa kolakisa bwanya na mayele bakoko na biso oyo ebombanaki ebimango imwa lelo pona kobikisa génération de génération ya mabota na mabota oyo bakobota manakati ya mokili tika ete kimia na nzambe mpo mutulendo amanza velela mungu baba nzakomba eza na bino nyonso tobombele bino te me makambo ezali ebele tosisi te me tolobikake boza na biso ntango nyonso pona kolanda bwanya na mayele oyo eye kotia kimia kati na mokili kati na kimia liloba ya nzambe bomwa ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko ciao.